Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as on a s'abonné. Bon bio. Donc mon yango, na YouTube to zawana, moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion, réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, bo s'abonner, boza décité, Lumière Kambolo TV. Bande kwa réflexion, mbote mingi, yawa pambola bio, da sepeli suku zala na bio na mama oyo. Fumuntsako, toya no la susu oya yo mituna. To pesa moi ba idée, to pesa moi compréhension na biso. Et puis, merci à trop. Neko lumière na masola kitoko o memeliso réflexion fumutsaka toni est-ce que nzambe mutakela biso to ezali ba papa na biso do ba parents mutana mususu alobi to sambela pona ba biso to sambela nzambe to ezane mo yawe nde mutayebisa biso to bondela na banda liboso na o ezali ya mutakela biso to ba parents moni soto bandi rapidement nazala moins rapide ba parents na biso bakela bango biso bakela biso to kelama nakoki kozongisa boye yawe mutakela biso mais tikana meka kokabola mwa moke ba parents na biso ba parents na bango bakoko na bango bakokolo ti selon makomi totangaka Biblia na pesa réponse selon la Bible mais na pe sa réponse selon ba idée na ngai makanisi na ngai façon na na monela maso mususu mais tika na pesa réponse selon la Bible nde na otikoloba ba parents na biso ba parents na bango bakoko et bakokolo ti suka tokozonga na Adam et Ève. Adam et Ève mutakela bango c'est Yahweh. Yahweh akeli Adam na Eva. Tango akeli bango atie matière moko kati na bango mibale bayeba na kotondisa mokili. According to the book of Genesis. Tokwa komona ke Yahweh akeli Adam et Ève per le baton sa mokili. Donc na kati ya Adam et Ève nzamba chaki ba makambo ebele kati na bango pona nzela ya biloko wana nzamba chaki kati na bango ba baton sa mokili. Voilà. Yango nakoki koloba nzambe nde mutakela biso. Pamba te Yahweh atie biloko kati na Adam na Ève. Et na nzela biloko wana nzamba chaki kati na Adam et Ève na nzela na bango biso toye. Nakoki kobakisa boye ezali na nzete o mokili akela banzete ebele na nzela ya nzete wana mutu akoki kozwa nzete akati asali mabaya asali bamesa bakiti baporte etc. Soto toni bakiti oyo tozo kofandela eza nzete nakoki koloba mpe eza nzete. Pourquoi na babeza nzete? Po ewuti na nzete. Omoni? Me nakoki kobenga yango kiti po mutu apesi yango kombo kiti. Me matière ya kiti wana eza nzete. Mokeli ya nzete wana c'est Yahweh. Soki nakoki koloba mpe ke mutu akela nyonso na mokili c'est Yahweh. Po matière tosaleli nzete bakiti wana ewuti na nzete. Mutu akela nzete wana c'est Yahweh. Voilà, nako zonga mbala moko na mutuna ya soka. Tosambelaka Yahweh po nani? Est-ce que Yahweh mtatinda biso tosambela ye?
to biso moko to mutu mo websa biso to sambela yawe. Again, d'abord exemple moko etant ki biso bato. Ela nandeko moko exemple azalaki agressé par les autres. Yo yembangu wana o sauver ndeko wana. Ndeko wana tali elongi na yo, moni elongi na yo. Esika ndeko wana kei, naza na ondima, motema ne baba, merci. Ndeko wana wa sauver nga, merci. Batindi etalo ba merci. Mais ye moko na boye tant que humain, a raisonnaka, amonofuna ba merci. Nana kutana mutu wana te malbicha merci. Imagine akutana mutu wana. Asengesu merci. Vraiment, onga na koki kolubezani. Eza nango te penza mutu epsa biso senga nzambe merci. O nzambe epsa biso senga bo senga nga merci. Eza bomoto. Na bomoto na okoyeba ke na opema. Donc prendre ke pema so na ke na hôpital on bacha ba bonbon. De so ba longole mutu akokufa. De so eza na responsable moko. Eza na kolo moko pema wana. Alors tant autant mokili yango comprendre que aucun d'église te, autant la Biblia ou pas, ou surtout kapino fandi yo mona bo motono etant que mutu naturel, on comprendre que eza na suprême force moko boye. O kakabi merci. Batindi yo te, yo moko milobeli merci. To senga merci pa na Yahweh na sens wana. Et puis eza bien pour adorer Yahweh. According to the Bible again, the Bible tells us to worship the Lord. Eza ba côté belé. La livre à Jean, tout le monde en haut. Les vrais adorateurs adoreront le Père, l'Esprit, paix, na vérité. Quoi adorer, eza ko sambela. Voilà, donc moi mokena ko kelo bangwana pona ba mama, oui, ba mama ba bota biso, pamba te ba matière nzamba chakati na bango et permettre biso to botama. Mais mokeli ye moko Yahweh yemta kela mutali boso na mutami bale Adam et Ève et pas Adam et Ève ba matière pour na biso tozana mokili. Donc na mukuse na koki koloba ba parents ba boti biso mais mokeli ya ba parents o mokeli Adam et Ève c'est Yahweh. Na mukuse Yahweh za mokeli na biso pour matière na chaki kati na mama na papa abike kobota ambassadeur lindanda et obota mfumu tsako et obota frère lumière et obota tout le monde. Donc mokeli Yahweh ndakela biso. Merci et Yahweh pambola bino.